tango telinga kufungula ndako nzambe nazalaki kusali sabat kuna na ndako kinoda kuna na sima to vandi to moni bana muke bazalaki naf papa to ye pai na yo ngari na ndenge na kuyambaka bana ngabo ye pai na ya solo na ye pai to ye pai na yo to na maluba nini papa toki nenda kwa nzambe kufungula ngona le 6 avril na libi ya solo to kufungula ngona na le 6 avril ya solo benza oh bino bana moke digamoni le solo so ko lingi to tuna kata to yiba est ce que le 6 avril kufungula ndakwana to kufungula ndakwana we papa malamu ndo mutu somo mikolote aluvite tango na ngo ise kuki na vindi ngisa ndeto fungule yango papa pardon oye le kage bango mo mukolo ale ya tela mi mais papa est-ce que vraiment o ko la bisuma wate oh yo mwana mukeda yero yo mutuko ku sepela pamba tizo fungula nda kwango balubi biso mwana se ndenge nini to zari na iloko kuna te okanana to zari na iloko kuna te soko yo fungule ndako na obenga ni biso soko yo fungule ndako na obenga ni biso to kuvanda disisu wapi na ibite bawo to zala kini mukolo wana soko bazali mbutalitele nani susu dianzenza na bana mingi tukuzala kakuna ngani akali bana wana soko tafungulinda kwana isika binu kulala bisu zalite donc fungula ngo izala kana binu ndakwa ngo yango wapi da oyo izalika kadeta menda koyo bisu to sito zinga jango pote fungona te alibia cette fois-ci voilà li di banda même soko bokani dila izalaki na 31 janvier 1981 nde to kutala sika ko siti sanda kwa ngala lobi an tuka bolali di banda lokola bolobi boyo bobimi to ko tunga risu skimate tetere tongo bisuba so to bimi to babu senda kwa nzambe a 11h to funguli yango bana wana bana bakina fungula te mesema ufungula temo bon soko yo papa ufungule nda kwana biso tuko kota nda kuna binu to kutia ngo mubulu pate bo kana de susu te